Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir Nabalandinos. Il y a la voix céleste télévision. Mbote Nabino Mbote, vous allez ébélé, partout dans le monde. Vous allez biso par la voix internaute. Au niveau États-Unis, na pesi binoso Mbote ska vous allez. Vous en Europe, vous en Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier. République démocratique du Congo, c'est toujours votre humble serviteur Moïse Maoka, antiba de la République, Ministre Bolingaka. Tolobate, Otomesana Kopé Sabino Bar, actualité politique en temps réel, Boyeba Toza Wapi, Tozo Kende Wapi, Peto Kosuka Wapi. Merci de quoi Azali sur ma caméra, Arnaud Le Bogard, de Alvi Béa, les signes naturels. Maman Sissi Mboko, la fiti maman de Masiara, Mbote Siko Zali, Bandeko Nyonso Balandara Biso, Baosone Biso, Nzambe, Azala Nabino. Dengue Tomesa Nabiso Nabino, Biso Toza Bangolo, Nakati Yamaya, chaque fois, tout le monde Mokili, les alliés pas tout partager Biso Nabino, Tomoni, Nakati Yamaya, Yom Toza Mokili Koti à Tembete. Situation est allée tendue. Situation est changée. Nos FRDC, le Ouazalendo progresse vers Goma. Progresse vers Goma. RDF Nabananga, Bazouaki Bukavu. Nandela ya voiture, mais Kimi Nandela Mai. Tolo bateau bande. Nanga M23 RDF Baaki Bukavu aéroport mais Kimi Nandela Mai bateau moko ce que vous tuez bakoti na bateau tout la mushi za Goma Wazalendo bazo ya tina Goma wana Wazalendo boya tina Goma Wazalendo boya tina Bunagana Wazalendo ba okota Kigali wana foto ke no pesa Kagame mbote. Mon histoire ya Japon et États-Unis, les bateaux peksa Japon azo kate. Mais arme ou betaka wana, ba japonais bon ba bisi, bon total bon été to tika, ba fuka boza mikolo le photo ça la Rwanda ya ngwana. So tozi Bukavu tozi Goma, Bunagana to suki wana za biete photo kota na Kigali wana, wazali ba kota ba pesa Kagame mbote. Écoutez wana ezapenda bon photo de bon débarrasse ya biso na ba Rwanda fait ça les mabongo tokota na Kigali wana to peska gambote comme c'était parce que bon amona quand on est tima seki bon amona quand on est tima seki alors situation est très tendue. Wazalendo baza ko avancer ba récupérer Bukavu déjà sous contrôle. Donc il est vers Goma. Donc il est vers Goma, on a un direct car les formations ils ont tombé. Encore pour la NF, merci na ba service nyons. L'année de mia, merci beaucoup continuer sur Moussala. To sengi na gouvernement central, to sengi na ministre de finance, pour budget moko ezala penda. Colossal pour na service pour basala musala malam pour basala musala malam pour wazalendo bazali ko avancer Kagame na Kabila ba oni atabango Kagame na Kabila ba oni atabango yo zala aux anciens présidents de la République ou déjà mbota mboka pendant plus de 18 ans. Batu bakufa na Bunagana lo bakelo côté. Gome tombé 3000 personnes bakufa lo bakelo côté. Bukavu tombé batu bakufa lo bakelo côté. Les cas qui ke ba sanction ko tombé contre Rwanda yondo ye wana on se prononcer pourquoi bino Afrique décide bo aider ah bon omoni na Nzambe ta Nzambe ezaka ta Nzambe nde baloba na Bible ba vers le soir la lumière. Et le ba pour na Kabila ba so bengo be yango yo lexa ni antibal yo kaka le lobo comprendre
recteur à l'université Kara lobby pour la monique non quand ma ABC mais comme si ma ramené comme faut mon nom ça c'est prononcé dans la ngaba sanso a juillet il fallait pas donc pour na Kabila il fallait Rwanda continuer Afrique du Sud à côté. Est-ce que Babylone Moussa Bossala na mokili oyo na mokili oyo la puissant il faut botter la histoire pour tout ne peut que non de toutes les façons mokili ango oyo eza ya tata Nzambe mokili oyo eza ya tata Nzambe atika biso to fanda na planète Terre déjà sur na 11 planètes est-ce que les États-Unis à grande puissance de la planète Moussa la planète Terre et là c'est une planète Terre mais Nzamba tika biso bato mokito fanda donc tous les planètes tika lina mokili eza ya ye parce que yo moni yo moto oyo okelami epa Nzambe omi mona c'est comme si makamuti oko sala les avantages na Nzamba azitaka te hein mais mona tout na bilo musa bo sala itilaire asali sala on e apwa suwa kindeli ye moka zu arma mi beti na masasi parce que ba histoire wana te ya kabilo te Kagame kabile te ya kayote aussi opportunité oyo et bela bato musuba qui a beti 25 ans 20 ans 15 ans na campus on n'a pas comme ata docteur mais azanga ata moyo futa ndako mais yo Nzamba pesi yo pouvoir na âge yo ya 27 ans o dirige mboka munene o ezandie undie planète ya RDC pesi yo parce que nyonso do o RDC pesi yo na âge ozana ngo ata lelo ozaka na mokili bana ya bana ba otikala ka malamu mais yo pona yo non te zamboka na ngai pona yo ozwa pouvoir na ngai etala ba éviter que non destin Nzambe era ocha moto na moto jouer rôle na ta era tshaka bato na tango na bango yo kolinga to yo boutique plein ya Nzambe Nzamba tizaki ta ya Mobutu Goki Nzamba yo utiliser ta ya musée wana aye apesi yo 18 ans mais tant eza temps ya Tshisekedi siko yo pona yo bino obulite temps oyo photo o sala nyonso bo sala si bato va sanctionner Kagame et ça ka bato va jouer rôle mais autour est-ce que va changer bo na nini quand le Dieu de la Bible agit donner une chance à bato pour comprendre te bato pour comprendre te de donner changer bandeko bino bolanda ngai vous risquez même kolanda que non gomane vous a récupéré ça même balle bêta au niveau ba tactique et bétami moni sanction tous on a ba volé belé volé communicationnel volé diplomatique volé à ba sanction. Alors, sanction et zaraneti provision. Ozomona. Na goza na saki ya loso na ndaku. Nini bakanchi na madesu ya fufu. Mutu apesa angango. Apesinge lo mobe no. Chika so lo wana te na yoka te. Waya na ochaki ya ogas na yoka na ebike no asaki ya loso na ngo. No tizango chimu ekoka. Na ochaki teti mengamo na ebike no. Saki ya loso na zara ngwa provision yene mutapesi. Era zo pengisanga na zo kate abo sude aparta yo na peso sa ko na efanda na yo wana on sala rogasa ebi ke no ezali na premier jour na bando ko lia wana ko lepe ko nende sanctionner na yo esa le côté na osa na osala mais elle siko provision ya pesa ni si bandeko bo comprendre sans sanction te fait guerre ndenge bandi bo jour esi la ke banaka Dieu n'est bandi joue ici la guerre banarade. Mais mon tapé ça qui obéit me tapé sur provision. Après qui sont les cambo que au sala on tire boy aux autres continents kati provision yo aux entêtés. Or au sala un mois l'autre au après ça qui ils ont sous-monté au sala ni aussi. Les né aussi la one school maé les ongra
nalendelaki alo cecili po apesa yango sute parce apekisaki oyokaki te ndenge sanction ezalaka baminduki oyo oyo baza koutilize wana bamindele wango bapesaki ye ebiso etika ye aboyi azocontinue lisasi ozobima ye consomme te tosombaki par exemple 2000 balles là ozobunda osila ti fo mosu eya ti soso eravitaillement eye te yango mona président Tshisekedi sur le plan diplomatique atiaka na front moko bakongole batiaka na front moko front oyo bakongole bao eza front ya bamultinationaux parce que le monde géopolitique ya monde etamboka na deux volets volet ya baétat na bavolet ya bamultinationaux ai na kozala aza congolais aza na 20 milliards donc soki aza na 20 milliards seke naza moto moko naza important na RDC donc na 20 milliards nanga naza nakoki koinfluence likolo ya badécision ya mboka na ngai pas j'ai l'argent parce que vole etikali yango wana parce que les États-Unis a sanctionné son état mais ye Kagame comme c'est un mafieux baza na bloc ya bamultinationaux ba homme port nde bloc wana ba Clinton ezali obanga te tika bango basanctionne biso tosombo topeso minduki parce que fond etikali yango wana eza mpe en cours ezosalema mpona koneutralize soki toneutralize fond wana bamultinationaux tous les hommes forts wana oyo nani iphone oyo toutilisaka yo bapekisa kofinance soki baneutralize kote nyonso wana Kagame ana kobamba pantalon esaceque fond oyo fo RDC asala yango wana tikali yango wana naosonga to continue mena obanga sele bino révélation ya kabiliste un kabiliste disame apesi barévélation ye mpe azalaki aveugle na ye okomprendre ye moko atubeli eyeki wemba bandeko boyebi oyo azalaki soki oza moto osutenaka faci olande na télévision kozwa te bino panjango mais lelo oyo apesi barévélation afin ayoka rejoindre biso oyoka barévélation eyeki wemba apesi mpe biso na oloba ngai na bandi koloba makambo banda 2020 2021 na bike non live sien eza kabila moto nyonso oyo manière oyo azwelaka eloko soki kandani ekomi na suka aolukaka utilize moyen wana kabila azwi pouvoir te na voie mo diplomatique non na voie mo démocratique non basimbaki baminduki baye bazwi pouvoir alors comme eloko wana eza na kati ya mutu na ye soki amoni ke non ase limité aokeka na voie wana yo kobule te ke non kabila koza élection jamais oyo tokosenga na faci mwa mokie mpe dictature esalaka malamu ke basinyo nyonso sorti ka médiatique ya kabila wana nde mutu moni asala rétropédalage o non alobaki na anglais bino bocomprenez bete alobi clairement asime ke non l'FCC ya comme asime toke na constitution olobi ke non asava ministre intérieur radie PPRD donc PPRD balongola yango ekoma parti politique na espace bokini na minduki oyo akosantete banye bakangi ye nayebi te eza kotraine buku eza kotraine nayebi te botala basango biso wana na bakishasa awa surtout biso bakinois moto azala moluba azala mongala tomesala kovivre bongo ensemble mais omonaka tolamuki boye abeshola koti o non bazoboma baswahili siko fo kotuna déclaration wana shola asali nini ebatami nsima na yango faut en tout cas nzamba pa molesika yemba ndenge ayembaka eseleso qui détermine l'origine
Et bien les gens ont monde basango bakosaka te moso ba lobika mais oya turo penda tozana ba cardinal mais oya turo penda ba becha ngo mabe tous les Congolais doivent comprendre oyo baza ba politiciens ya nzambala hein batikeli bango temps basala mbasa mais comme tango na temps eloko nyonso comme na suka moto nyonso azalaka démasqué Déjà, atika comme même le tout dernier moto wana ba nyonso ba comprendre ndenge délivrance yaka te mo soki basango ba lobi ba kosaka te metala lo shola la muki mamono ba ou ba swahili tout bon la ki sa biso adresse nini mais to ba yona Kinshasa toza 24 provinces 24 communes la yi biso so commune nini niveau ba kinois ba lingani boy to mesala ko vivre ensemble mingi so esprit moi tribalisme ezara muta uti mboka nde mutu ba so ayi me baki oza kino neti biso to ba kino to yebdo tito kola to beta babali tanko eba oya ze kolo boy to zane ti famille mais ce que so la muki abike non ba ko ba bo ba swahili na commune nini ndenge nzamba dévoiler a démasquer bango okobata mobata mena suka nango eloko nzamba démasquaka tous les ba masque etombaka masque etombe boye bato nyonso ba comprendre o azande bo ne to komi na micho alors on tient la bino ba révélation oyo il y a un kabiliste oyo a tout bela région de biso à ce qui concerne la situation à est l'état non ça l'émission awa bandeko na zan direct ba wazane do baza ko avancer bazo contre déjà 70% à 80% Bukavu nanga tout la moussa za ba Goma tozo baza ko ya tina Goma tina Bunagana tina Kigali wala Zambe alobi ke na mokili no asali oyo apesa pouvoir na biloko eza 4 na ebite 4 na lingala ezaka na rolo banini mitano ya liboso ezali mupepe eza biloko naturellement eza bapesa ngo pouvoir osoki esa etomboki mutu te akokanga yango bozomona Los Angeles si les États-Unis ba technologie ebele mais tala eloko esali na Los Angeles eza biloko mo nzambe apesi ya mibale moto bozomona États-Unis omona moto ezikisa bazamba mais États-Unis baza ba technologie ba okongote eza ba force oyo nzambe nanga pesa yango wana ti mokili kokufa soki etomboki moto moko te akokoka kokanga yango ya liboso mupepe ya mibale moto ya misato ezali mai ya suka nde oyo nzambe apesi sur le peuple minute oyo eza makambo te soki ya Tshisekedi eza likambo ba congolais lobi na Bukavu ava bakima na bapakata mbangu ici moi azali une église mon pasteur ote abi en tout cas il a laissé clairement que bino boza ba étranger tofandaki awa na ba FARDC tozalaki à l'aise mais bino boyeba ke boza ba libérateur mais banda bino boye tongo midi poko akoboma donc un attaque komi na coin amoya ta mama bato oteka ne mapa na ye so asengi mapa ka mama meka koboya bazwi lisasi to amoya ta do oka crime moko ezo commettre kuna n'en parlons même pas bolanda ba révélation ya un kabiliste apesi mpona Kabila Eric Wemba bandeko bolandaka boyebi comme ça tozonga po to continuer tolanda. Après sa communication ratée, Joseph Kabila cherche de rectifier les tirs, mais c'est trop tard. Parce que les gens ont compris ses vraies intentions. Les Congolais ont déjà compris que c'est lui le patron de l'AFC. Il a voulu rectifier et dire que les gens n'ont pas bien compris l'anglais. Mais la question qu'on se pose, M. Kabila,
Comment dans un pays francophone, tu sais que la plupart des gens ici partagent la langue française, comment tu t'es adressé à ton peuple en anglais? Un jour, un acteur politique qui vous a rencontré je ne comprends pas comment M. Loubaya aujourd'hui peut faire allégeance à Kabila, qui vous a rencontré dernièrement à Addis Abeba, un jour comme ça, quand il était encore secrétaire général de l'INC, il nous disait dans les coulisses que Kabila ne mérite plus de diriger ce pays. Loubaya disait que Kabila, c'est un garçon qui a refusé l'intégration. Il a fait 18 ans au pays. Il n'a jamais parlé la même langue que les Congolais. Il nous disait encore, parce que nous étions peut-être un peu oubliés, moi je n'ai pas oublié, nous étions beaucoup de journalistes. Claudel nous disait encore, Mobutu, nous connaissions ses amis. Les Bomboko étaient ses amis. Kabila, on n'a jamais connu ses amis. Il a vécu à Kinshasa. Il n'a jamais. Et Kabila déteste les Kinois. Et les Kinois le savent. C'est comme ça, il a du mépris pour les Kinois. Et il a toujours vécu comme un étranger dans notre propre pays. Ses amis, on ne les connaissait pas. C'était vraiment un étranger dans ce pays. Alors, l'évolution de cette affaire de l'AFC nous a démontré les rôles, nous révèle les rôles que Kabila a joués pendant 18 ans dans ce pays pour conserver son pouvoir. En fait, Kabila fait de la RDC la province du Rwanda. Et cette province avait comme président délégué James Kabarebe, un proche de Kagame. Et Kabila n'était qu'un gouverneur. Et James Kabarebe, c'est comme ça que les Américains ont trouvé qu'il ne fallait même pas sanctionner Kabila. Le metteur en scène, les concepteurs, celui qui déstabilise le Congo pendant plus de 25 depuis qu'il avait l'âge de 25 ans, s'appelle James Kabarebe. C'est lui qui déstabilise le Congo. Vous savez, il est venu ici avec l'AFDEL. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut éviter la haine contre Tshisekedi. C'est vrai qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas aimer de ce que Tshisekedi sont critiquables. Nous allons continuer à critiquer sa gouvernance. Mais la méthode choisie par les autres pour les renverser est une méthode révolue qui ne devait plus marcher dans notre pays. Je vais vous dire, James Kabarebe est venu ici avec Kabila. Kabila l'a nommé chef d'état-major. C'est là où il a commencé à déstabiliser le pays. Il a humilié les vaillants combattants formés dans les hautes écoles de nos FARDC, en les cantonnant à Kitona là-bas. Les gens connaissent l'histoire, comment il a humilié, pour en fait écarter ces bons éléments dans nos armées pour contrôler notre armée. James Kabarebe, c'est lui le vrai mentor de Kabila. Et je vous rappelle qu'à Jeune Afrique a révélé que c'est lui qui a même formé Kabila. Donc, Kabila s'est référé à lui. C'est lui qui a formé Kabila sur les armes, Léonie Babeta Raminduki, et vous vous souviendrez qu'à la marche de l'AFDEL, pour donner le visage congolais, on a utilisé Joseph comme l'enfant de Kabila, qui a fait tomber Kisangani. Et c'est lui qui est venu animer une conférence de presse à Kisangani, quand Kengo disait qu'il était à Kisangani. C'est là où on a découvert que Kabila avait un fils. Vrai ou faux fils de Kabila, tel n'est pas notre débat aujourd'hui. Mais nous constatons seulement que c'est un infiltré qui a été sous les ordres de James Kabarebe. Pour preuve encore, vous allez constater que quand il y a des élections au Congo, pour faire valider les résultats boutiqués par Nanga, alors que Kagame se servait de sa position à l'Union africaine pour contester l'élection de Tshisekedi boutiquée par Nanga, alors les émissaires de Kinshasa avec M. Kalev envoyés par M. Kabila pour convaincre que les résultats passent. Comme si le Rwanda devenait la source du pouvoir au Congo, alors que notre cour constitutionnelle, notre CENI, dirigé par Nang, avait déjà tranché, mais il fallait aller à Kigali. Et ces émissaires sont allés voir James Kabarebe pour lui dire, voilà, il y a ça. Et James Kabarebe leur a dit, publiez les résultats, moi je vais convaincre Kagame. Voilà comment Kabila a fait de ce pays une province du Rwanda. Et aujourd'hui, il a, semble-t-il, signé son deal avec Tshisekedi. Mais maintenant, Tshisekedi n'aurait pas respecté ses deals. Il a choisi la voie de soutenir ces mouvements AFC. Et son dernier communiqué démontrait, tout le monde a traduit en anglais, Kabila trouve que les Sud-Africains n'ont pas les droits de nous aider, mais il estime que les Rwandais ont les droits de venir tuer. Et Atundu, qui était un des exercices sociétaires, a qualifié même sa déclaration d'immorale.
Donc Kabila cherche à se sauver, mais vous n'allez pas vous sauver parce que, tout de suite, on comprend. Les Congolais sont en train de mourir. Gros, les gens sont en train de mourir. Même pas un mot de compassion dans votre première déclaration. Tu cherches avec tes hommes et consorts, essayer de te sauver. Non. Les Congolais ne sont pas dupes, ils vous ont démasqué. C'est un moment grave que nous traversons. C'est un grand moment de sacrifice. Mais le Congo va se réveiller. Nous allons vaincre tous nos ennemis. Le grand Congo va se réveiller. Nous ne défendons pas Tshisekedi, nous défendons la République. Mais c'est lui, au-delà de ses faiblesses, qui est notre président. Et c'est irresponsable de parler de la démission de Tshisekedi. Même les radicaux, Fayulu n'a pas dit ça. C'est irresponsable de parler de ça maintenant. Donc, James Kabarebe, les parrains de Kabila, aujourd'hui même j'apprends qu'il a rencontré les gens de l'Union européenne et consorts, parce qu'il est maintenant ministre de l'intégration régionale. C'est pour des raisons stratégiques que Kagame l'avait placé là. Mais tout est clair aujourd'hui dans le monde, les condamnations fusent de partout. Les Rwandais ne peuvent plus tenir. On sait que ça, les Rwandais n'en est rien. Et que si Bakati Moutou, Moukila Moukezo Ningane, Bete Baouvira, Otoroya Wapi, Popoyo et Gosimbati. Donc, les Congolais de tenir bon, de ne pas céder. C'est notre pays. Il faut que nous libérons tous les territoires. L'argumentaire avancé par James Kabarebe, je vais terminer par là, c'est l'argumentaire avancé par tout le monde. Les Kabyles et Onjour et consorts parlant des FDLR. Mais à ce sujet, je voulais dire ceci. Les FDLR, Mazoua déjà Bambouka, on a pris Bounangana. Combien de FDLR Kagame a déjà capturé? Sur base de ça, Kabila a fait un deal avec son parrain James Kabarebe dans une opération conjointe qu'on a appelée Umoja pour capturer les FDLR. Mais ça n'a pas empêché, et Kabila avait contesté pour dire qu'il était contre. Kabila, pour plaire à James Kabarebe, il a chassé Kamere. Alors, Kamere n'a fauté dans l'Assemblée nationale. Mais après, l'M23 a ressurgi. Ils ont occupé, même à l'époque de Laurent Désiré Kabila, des territoires entiers. Ils n'ont jamais capturé ces FDLR-là. Les FDLR, nous avons compris, ce sont nos richesses. Ces FDLR sont armés par les Rwandais pour justifier leur présence ici. Et ce n'est pas acceptable. J'ai vu même quelqu'un, un certain Moïse Nyarugabou, prendre fait et cause pour les Rwandais. Parce qu'il est rwandophone, alors qu'il a été sénateur ici. Les gens n'ont jamais refusé. Vous étiez sénateur. Roubero a été premier vice-président. Il a été ministre. Parler d'une guerre d'une communauté, c'est faux. Ici, il n'y a pas cette guerre-là. Il ne faut pas nous exporter ce qui se passe au Rwanda. Avec ces deux ethnies qui se battent avec des égorgements cycliques. Le Congo a plus de 450 ethnies, les gens ne se battent pas. Il faut que cet argument ne passe plus au niveau de la communauté internationale. L'enjeu de cette guerre, c'est un enjeu économique. On pille nos richesses en tuant les Congolais pour ravir nos terres. Alors, donc, donc Kabila, James Kabarebe, vraiment, nous nous battons pour mettre fin à ces complots, pour démanteler ces systèmes. Merci. Ok. J'espère que vous l'avez dit, Eric Kiwemba, vous avez kabiliste converti, enfin, aux régions de Bissau, Bantiba de la République. Vous m'avez à comprendre des toiles d'araignée. Joue aux États-Unis a vu à administrer sanctions contre James Kabarebe, il fallait que Kagame. Non. Biso to mona kabeza ngote ba morke ba mona kaba ebi ke no ndenge za bwa yende aye so to simbiye to kati ndo mundela za do aza aitidiaka. Aitidiaka. Si un facha otanga Kagame live c'est Kabi. Ba ne usu bando cha munokoti. Mais bon ça ni ke yenda za président de la République za ba service nyos. Ba service ya renseignement extérieur intérieur. So mon lié mon commandant c'est pas que non live c'est Kabila c'est kaza ba information. Mais ba tu comme ça on des débats. Deni Tshisekedi autant comme à la fin yé moi Kabila bambouza benga popa que côté lié aye a sali sorti mon quoi na sala rattrapage rétropédalage simbité ami bimisi na poisse. Dona bato ba ndeko côté là
na ba honnête be ki we bando côté là ya moi autant combat Kabila va comprendre c'est Tshisekedi parti Beto Azaki na raison donc Bolandi révélation commentaire exact de wazale nous continuer à avancer bazo équipe qui ne vers Goma waza merci de ça Simana Bino vous a toujours branché vous a toujours connecté à chaque fois que tu Gozala tu ya pour te partager biso na Bino Zamba Bino c'était toujours votre frère Antiba de la République affaire à suivre ciao.